eza koyinda na kati ya RDC balobi ete chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi bongo fallait ko changer constitution ya mboka na biso parce que ba loi ebele ko ezali bongo malamu te yango lobi na mikolo ezali koya ba ko changer yango to pe ba ko modifier quelques articles la kati ya constitution ya mboka na biso kasi be ba ete bandeko opposition bango ba boyi balobi ete ba changer yango ezali ata mokete parce que chef de l'État actuel soka doit changer yango et ezali bongo na tension ya koumela bongo na kati ya bokonzi na ye to pe na ebonga na ye yango balingi bati la constitution ya kala etikala kaka bongo kasi bokoye ba ete na ntango ya kala chef de l'État Joseph Kabila Kabange ye pe alobaka ete azalaki bongo moto moko kaka ye moko abundaka po ete constitution ya mboka na biso eba bokondimama na moma wana bandeko ebele meme bacolaborateur na ye bazalaka wana te mpona koaccompagne parce que mingi bazali na babistro to na banganda bazali komela masanga na ye abundaka asala campagne na ye po ete bandima constitution oyo ya mboka na biso alobi mpo na ye kuta alobaka ete constitution oyo ezali bongo ya ye parce que asala baeffort nyonso mpo eba bokondimama et puis na moma wana selon badi ya Joseph Kabila Kabange alobi ete me bandeko ya catholique balingaka koaccepter jamais constitution oyo elekaka si asala baeffort ti ndenge evanda kasi lelo oyo chef d'état ya actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ete faut bachanger constitution oyo parce baarticle ebele ezali malamu ata moke te kasi koloba tro mbanga mpasi tokotika bino bolanda ndenge chef de l'état ya kala alobaka mpena chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge apeseli mpona baso etali bongo changement ya constitution ou bien révision. Bien aimé dans les seigneurs, bien d'abord. C'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Binomoko la dini ni bapeseli masolo par rapport à la décision ezali bon na mbamboka ba congolais balobi bolingi ba changer constitution topé ba réviser yango topé ba modifier ou bien bolingi ba tika kaka constitution o yakala et ba bon ko continuer binomoko za décision na maboko na bino. Merci beaucoup na mon président Willy Badichikou mokonzi ya Congo moto balobi FMI le Fonds monétaire international le président Willy Badichikou FMI le Fonds monétaire international balobi mokonzi ya Congo moto balobi même morale même détermination même objectifs et kotikala jamais na sima mon président Willy Badichikou même morale même objectif même détermination pour l'autre ceux qui awa nous sommes bénis dit Amen.